Yasone bandeko bana somme ko le Congo balandi wa biso banso na kati ya tege lo laka ya ngulusi kimbangu lo sako kati na mabota na bino lo sako na kombo ya tata mpungu tule yasone te bankoko na biso babela ki nzapa nzakomba akongo mongali mvidi mukulu Mungu Baba Mungu wa milele Zambi gawo kalunga eske bakoko wana bazalaki mayele pour te bakendaki ke la cité bayebaki te ke Dieu existait bakoko wana oya biso oyo tango kimbango ayaki liboso na mama kipamvita ndo na yaki tango mama kipamvita ndo na yaki ayebisiki bakoko na biso alobi nga na motinda ya tata mpungu tulendo yasoni te mindele avant balongwa dans l'Occident baya na kachopa na Afrique bayebaki ke na mboko tuya kokende bazali bana na Nzambe na continent tuya kokende kokipe wana bato wana babengaka Nzambe diete babengaka ye tata mpungu tulendo aza tata na bango bayebaki bato wana mindele le baportugais balongwe na Diego Cao baye na Congo soi-disant pour découvrir l'embouchure à plein Congo bayebaki na mutuna bango ke toke pa ya bato baza en contact direct na tata na bango o abengi Nzambe baye babunda bitumba na bankoko na biso po etela ndima bango wana bava mama kipa vita ndoma babunda bitumba bankoko bitoko ndima bino te ne venez pas chez nous tu as besoin de bino te rentrez chez vous non ce que tu bato na bela riche boy ma belle ça potentiellement riche biso vie exacte bayebaki dans l'Occident bazalaki na eloko te au poto aux États-Unis on dit bébé baki na richesse mon côté ndobola na tango balongo balite toko joie esprit ya bato toko kosa bango ke toye na kombo ya Nzambe pe ko bango bazabana na Nzambe balingaka Nzambe mingi toye pe na kombo ya Nzambe bakotaki belaki biso christianisme lelo boti ba religion nyonso na mokili oyoka ko ba musulman ba protestant ba orthodoxe ba pentecôtiste ba nani ba kimbangiste na kati basalaki yango nini est-ce que basalaki pote bela biso ke baza malamu bana ba religion nyonso bana ba Nzambe nyonso lokuta bayebaki biso toyebi Nzambe koleka bango bayebaki ke biso to tata ayokelaka biso direct mais balobi bakokosa biso pour ete bazwa morale na biso et bazwa biso en otage ce qui se passe actuellement bakosa biso ntango bakosa biso de théologie tolakisa bango fo akende classe po ete balakisa bato Nzambe na bango fo so bayekoli te bakoyeba kolakisa bandeko na bango Nzambe te nani ake koluka nzela koyekola te po talakisa bo Nzambe bango nyonso oza komona bakota kelasi ya koyeba Nzambe est-ce que Nzambe bakotelaka kelasi po yeba nzela ya Nzambe esengeli na yo tozolisoni bandeko c'est ce qu'on appelle l'aliénation mentale. Dans cette aliénation mentale, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit maintenant, la faiblesse collective. Faiblesse collective, continue à puissance, tout ça qu'on est batté. Mais par contre, qui nous sommes? Les Occidentaux, qui nous sommes nous, les Africains, et surtout les Congos. Les Congos, les Congolais, mais le Congo.
bayebi qui nous sommes. Mais tala biso bana biso, tala kozanga mayele na biso, toujours croire na bango. Toujours croire na bango que te bango nzela te bango bayela ki biso Biblia te, bango bayela ki biso ba bizilo batangaka soki ba livre na bango wana tout. Non cela le kuta. Oh nous cela on est dans la carte Congo, sur le télévision to la carte gouvernement. Le gouvernement congolais est d'accord. Yarni nous sommes basali kello et c'est le canal nous avons le capable gouvernement. On va ouvrir la carte le Congo avec nous, laissez-nous faire. Ok, pas d'accord. Exécutif. Le pouvoir exécutif, d'accord. Quoi faire là-bas, n'est pas sur le ticket de l'Union. Faites-les. Non, tous en accord au gouvernement, tous en accord, il y a pouvoir public. Le Congo, et comme il y a Bissot, tout dit, sioniste, comme il y a Bango. Ah, et le comment comme vous voulez, mais quoi faire? Allons-y, on va tout prendre. Vous allez prendre quoi? Les minéraux du Congo, gratuitement. Vous êtes d'accord? Ok, nous sommes d'accord. Allez, laissez passer. Et laissez passer, là, continue. Mais nous mais États-Unis, Congo. Depuis des décennies, les États-Unis aujourd'hui ont déclaré faillite. États-Unis, ma société multinationale, on ne se va américain, va déclarer faillite. Ça ne va pas. Et si on veut la tata,